tout ça. Ouais, la Mardoché, bonsoir. Aïe, bah le 5 chantier. Oh, kama tunasika kusube naka. Oh, atasubu nina yo, basi ya malebe. Shuna Rambo. Zato, kuruta maleki Shuna Rambo. Baby, voilà, c'est le moment. On est sur la tournée de jeu. On est ensemble, pas de soucis. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titiliongi mokonzi na ngai titiliongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka na yebite misu na ngai kufa kasoki na lati linette te. Allô allô ndeko na ngai en tout cas soki omoni kombezo bunda makobenga na mtepo esala bien te papa Charles Kutonda koto zali yango wana donc papa Charles Kutonda moi bo fétiche ça ka bien technique pe ça ka bien parce que il faut to kenda ka pena ba mouvement ba ninga soki ka to ana style na biso moko et ça ka ma bien te to ko bunda po te américain ni walinga abunda na ni chombo américain mi donc abunda ka na style mkiombe bunda manango yango moi to ça ka mélange. Bon, et ça la bien vraiment. N'habitez. Maintenant, on t'appelle. Moi, quand on m'y to quand on t'aime sous Bakolo Banini. Allô? Allô? Mbote ayo benga comment on s'il vous plaît? Allô? Allô benga comment on s'il vous plaît? Obe? Ah! Abe. Donc, comme vous voulez, mais c'est la B donc à Bengi, crédit et Sili à la chouette. N'habitez.
combat wana ce qui te bito banda ko appel siko on dit to sola di na zone baka na 3 appels après te doser to ko yamba appel misusi allô allô s'il vous plaît na bengi Samsung. Papa na Célestin tu mangana limité contribution d'émission. Oui. Na tout la Samsung champion ya kananga wana champion kananga badawa. Bazonga ki bango nyonso déjà na kananga. Ça va. Dimanche, il y a la combat, le champion. On est sur le bafard. Monoko Bataka, Bossi Sango. Allô? Allô? Mbote, s'il vous plaît. Bon, to sola ngana bino nde bo proposer ngai bo baka soki to te invité à la plateau to sola makambi invité soki to sola boye boko pianga ba sujet belé ko sala ngama des autres boyo le boyo ali ngata combat kingandi te mais yeto na tele combat c'est j'étais na tele combat le boko na tele combat allô oui allô papa na ngobenga comment s'il vous plaît na bengi na kanani président Kindokindo ya blende de guerre nengo tena komba ya 5 étoiles oba bunana bandemba na sanko kolo nengina sala po mwana na 5 étoiles aza mu ko tro nengina sala komba na ye kwa président Kindokindo ya blende de guerre kombo ya nene zo bangisa ngai komba papa na obanga oyebi ba komba msuba ba ona TV te yo ala okombo Kindoki na été président na Kindoki mettre Kindoki côté za kuna na hivi moment en tout cas ba champion na biso ya sima ya campus kuna ni yabe oni komba ko kimi comment li voulu en tout cas président Kindoki na bossa nyote na ibio malamu to kota yango allô mbote ya obenge comment s'il vous plaît na petoyo na été dans le banini na doser na baki na 3 appels to doser nanu mettre 5 chantiers na moni mo beti mutu kuna à la mort après à senga bando mais bozo pour mettre biso bana ya chango nini le 19 pour la décider pour tout ça qui un peu décis parce que quand la calcul vous gagnez la bino mais na calcul pas tout la biso ya chango mingi on ba katanaki et belé na bango de ba lekaki na été ouais bazo ta combat ba moni niveau arbitrage n'engezaki les gens ba comment sous na yo mona pena geno gagner na yo pena au bet au gagner mais arbitre soki arbitre a déjà truqué donc pour gagner combat les ala moi passé yango il faut le 19 ba mourir à catch et ça na mo gratos donc il a fait entrer dans stade municipal ya Masina eza mbongo te eza mbongo te eza nango ofele o nyonso to asepelaka na catch o nyonso to alingaka catch boya le 19 kotala bilengi ya catch ndenge ezalaka donc nalobi ke eza ba combat d'entraînement auto osala pour na 6e mois ba diaspora ba catcher congolais bazala na poto bazala na mois de juin baya ako bunabino oui bakoya ko bunana biso do baya to beta bango bango si bakoma mindele te ba mindele te bande wana biso ba congolais bazana poto ba mindele bakoma bunele kwa eza loko te biso pa ba mindele bazarati omona bandundu te ba mindele bazara biso peto ba mindele na biso ati ozo comprendre bakoya na mois de juin on a solo ba combat le 19 et ça ba combat moko d'entraînement public na biso population na biso bolingaka biso toko décevoir binoté
eza likambo ya mabele chango eza mabele je crois bien mon ba leader nyonso to ya ba politique ya nini ba wela chango po ba bike chango nde base alors le roi to robunda na base le roi to donc wana eza lokola nini abe on Santiago na biso ngwana donc batu pena ba na Santiago oyo to bengi stade municipal ya Masina le 19 ba ko vivre ndenge nga 5 chantier na ko beta animal de yo 5 chantier na kozana de combat jour ango na de combat moko ezala yanga na animal na betiye après combat mususu match à 4 ngai na ko équipier na nga loboko contre l'adversaire Missous. Beti bango lisusu. Ça va combat d'entraînement. L'entraînement l'entraînement il faut moi trop. Il faut l'entraînement donc jour année zapena entraînement au tous les 5 communes il y a Tchangu, Batubaya, Baya 14h. Nous avons posé déjà à stade déjà donc municipal et Ningana. Et bouger déjà donc et bouger. Bon mon vrai catch kala. Deux rencontre ya na bo sanitaire invité spécial à Ozala. Champion du Congo. Lokamba. Ouais, hier Ozala invité spécial donc na place aux aviers déjà Nanzela Singa. Moi nini na yo pe ozana déjà invitation na yo na lobeli yango pe liso déjà na nini na TV invité spécial champion du Congo Lokamba Siboliti immeuble donc a ozala pe wana donc ba mona e moi kalaboya ko vivre pour sentir la champion de Kinshasa bien les amis balé ndenge ba kabola biso na ba style congolais na biso classique ndenge to na bon classique et qui n'a un niveau à province où il style congolais de totikala na donc si bolit ne mutazana ngo alors il faut to lukato valoriser et loko eza biso culture ou eza culture na biso donc il faut to lukato to valoriser ngo quoi. Donc les 19 na bengi bilonyo surtout donc tous les 4 coins à Tchango. Bana Masina, bana Njili, bana Kimbanseke, Ntsele, Maluku, Boyako, donc Boyako soutenir Bisso. Meilleur club, il y a un moment où les 4 clubs haute tension. Invité champion 5 chantiers, meilleur club déjà haute tension. Kasi, tu vois qu'on souka beauté pour la voilà, ils ont quoi au clôturer les Bisso. Même Maloba, les gars qui ont dimanche passé, n'invité. Mais Maloba, n'a expliqué public, pays, yo n'engé tous en un plateau. Ouais, puis que mouton ça m'a cassé dans un monotro. Oui, bon, ouais, tu as vu que mouton a zongué la Cambodge fois parce que va vite qui. Donc muto yo asa makasi te alobakatoka osani tout ça eza genre ya ba animal wana malobebele papa mutape malobebele neta bifala tina no maloba ya animal oyo auté koloba lisusu deuxième partie nango pona ben ata mete bidenda koto za kuna motema ya mama pasi mete bidenda motema mama pasi na kingabwa ba onso ba kolanda ngo bongo papa Charles Kutonda akolanda ba kombo tina suke pe akotama eloko na baganya avu. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka. Oh, là, qui m'arrête? Bakoma yo ki marati. Yo nga no fa pa obugato okiba. La pesa ki oka ba nga ka kasavu ba mapasa ba sagai na yo. Oza niveau nga tengai na robeta de ko na bino 5 chantier. Yo kata le téléphone na la posa na yo ki. Aza na posa 5 chantier. Kata le téléphone papa. Kata téléphone. Omukunda dela. Kata téléphone. Bengela nga ndo papa na yo 5 chantier. Abangi na efakati na téléphone ça ngo pelo takati na tabangi na. Nga azali na besoin ya olia de 5 chantiers sikoyo bokonzi na bango ta bitu makasi donc to beti bango a na funa tozo ke no beta bango sur na chango donc to beti bango a na funa tozo ke no beta bango sur na chango donc le quoi ba koti lettre ya combat et tout so peut to boya ngota
toko répondre devant ton dimi. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Ne bitelo balini. Metelo boko. Azala posa ya ba oya ba lo bate. Ala posa ka ya bino. Mukonzi no 5 chantier mukonzi. Metelo boko. Ah bien, loka boko ba ko répondre ba ko betelo ba bitu makasi. À vous. Chapelle locale, na segi muke po na ebi elobi président 5 chantiers koloba. Mobali aloba mingi te. Mobali zara action. Ndeti ngai loboko ba ki sanga bituma ba sanga la loba lokwa moi cité. Ti azolo ba bongo na ebi ke azana mutamaka cité. A profitera na faiblesse ya bato. Kota bitumba azara na ya bomba la gazela ka soki bato komi na faible na profiter. Mais animal na oyebisa yo mubato ozoluka oyebi bango bien baza ba bagarre baza bato bitumba o balalaka na bitumba nyonga bitumba te donc tant ozoluka boy na yebi que sur le 19 wana o kosaki o nazo bela na bela ki banda perfuser on a yebi wa muna sozoloba na yebi donc nyo soto zo ba chapelle locale na yebi et comme les jours j'y pas dimanche dans musikate dimanche yango yoka awa mutabela te mutabela te okosa nde bazoleka te woni TV oyo ebomisa bato ebele oyo loba na TV na sentiment par après okomoli ba kamsho te ngakutu mbele poto eleki yango na lali pongi ona kweki oui ayebi na yo so luka bitumba mwasi na yo na mama na yo baza na ndako fanda bategelwa bina ta makala balesaka fufu. Maintenant, on a le bitumba koto ba champion bazali koto ba nkoi bazali keba mais que tout club quand ça vous na bon meka acheter mais boye ba toujours que acheter ça le corona bino pour bata bitumba solo bazawana on comprend mais que tout bozaki na libitre na bino moko bosalaki ndeti kaka po boluka bo lembisa biso mais to la c'est que tout ça ba vrai ba combattant vrai mibali ya solo on comprend to c'est la bino le 19 le 19, vous voyez qu'il y a date sango et comité mais le 10 donc to kati maman au lieu dans le 26 to kati maman le 19 en plus ces années faut personnel ya bisomoko dans mon pexo donc non maître le pas place bien na yo qui on met donc tu bien parce que même si ça le quoi président la biso Félix Antoine Tshisekedi to lo bela ba to polele c'est pour ça ma maître yo mon polele en tout cas merci beaucoup mon président la vérité na opona ngaka mteni peste même comme ça mtasa ma magito il faut on dit magai polele mabolo banane beaucoup ça va combattre bino moko na ça combat na biso moko non tozala mutu mo te o ya soutenir biso tozo bundisa biso moko ya on to bengala ba tunyo surtout ba na besoin de soutenir club acheter boya ko soutenir biso en tout cas vous allez décider boyebi club o eza club moko eza club o ba to respecter ngo pe club moko ezara structure nango. Donc, na obenga bino tout. Bon, il y a surtout ba fan na biso nyo surtout ya changu. Syndicat tout est APJ. Donc, na obenga bino nyo surtout. Bon, il y a ko soutenir club oyo. Bon, ça va décider ba changu boyebi ki ya o baza ba bagarre ya solo. To ko sabango koloba eza makasité. Nalingina fungola téléphone nangai. To ya maman qui appelle pour ça la biso bien makasi. Osomaki déjà crédit kasi. Local osomaki crédit. Na fongoli téléphone. Premier appel. Allô? Allô? Mbote papa nango benga komona s'il vous plaît. Bonjour champion local. Maboko ya Nzambe. Émission Kitoko. Oh, champion de Kinshasa, animal, lion, gouverneur de la Baronios. Bravo na bateau, Yami na plateau. Bravo na ba champion de Kinshasa par équipe pour la première édition. Baza vraiment Mibali. Et puis Nanzimi Maroko. Le nani 5 chantiers aliakili que le Mamitou Mibali la champion de Kinshasa a chaki mutu na par équipe a chaki mutu na individuel a mona ki on va wali que le mbawa sa la simanda kunae
na poli pour la teke avec on les mamadi qui les battait pour la zone parce que champion de Kinshasa gouverneur dans le bible 5 chantiers ma question mingi champion yo 5 chantiers ma question mingi champion local à Tonio au Kinyawo on doit inventer club na yo haute tension mais on doit battre que tout au Betabino et ça na mutumo azaka na régie wana tati champion local ya Zali ye moko alobaki yango alobi mbala liboso tomona rotation bakutani na baprofessionnel 5 chantier nayebi shiro combat eza ouvert ngano le 19 mars na stade municipal ya Masima moto akima mutu te kokende susu na direction technique oyo babatianga na ye te ngai na yo nde soki moto mosusu na kosimbala na ye te ngai nakona beta nde yo sikoyo Nyau abengi. Na abengi? Nyau. Nyau. Oza courage hein, ozupe courage ya kobenga. Na betelo maboko pour la courage. Donc le 19 am sikate. Lelo ya dimanche zwande le 19. Donc yeba ke eza en question mo matika le okimate. Bachaki bato yo cha komona biso je crois que mona ki arbitrage bat nyo surtout ba moni arbitrage ndenge le kaki. Alors na combat oyo ya dimanche oyo zoya to kendaki déjà na niveau ya ligue. Bon, et ça va club a des temps différentes. To kendaki déjà na niveau ya ligue, to sololi déjà na DT Tyson, il peut y mon konzi ya direction technique. To sololi déjà na DT Tyson. Mbote en passant place à Zali, tu es déjà que non, biso on a besoin de comment on biso les bien les ganettes ou anate. Alors yo moko luka arbitre monique ba ko arbitrer combat. Bo tenga na télémela kinde wana. Il faut pas luka ba arbitre. Donc ba luka ba arbitre pena oyo baza ba professionnel. Te kanté. Donc baluka pena arbitre aza professionnel mais na sepeli na nyau ndenga bengi. Nyau. Oui na sepeli na nyau ndenga bengi et puis courage na yo. Yeba que le 19 dernier combat de la soirée. Oui bien on ndenge ça combat au bat nyonso tout bazelaka. O kaka après ce combat le dernier combat de la soirée. Il s'agit de 5 chantiers face à Animal. Oh Luka Animal a nyau mbango kokimate le 19. Aya ko bakondo ko papa. Na lobi kokimate le 19. Le 19 za fara ngai na yo. Bana changu na zobenga bino boya ebele kotala. Na soma mwamba jour ango. Asoma mwamba bakoni pe kozala wana donc na sire loboko kwana nzungu oyo ngai na kolambela nyau jour ndeko abenga mingi po limbisa mtena ya mbaye. Allô. Allô, bonjour papa. Bonjour maman, na ngobenga comment est-ce que vous parlez? Na bengi bino la commune na Baoula. Ah, bana bondo. La pesi mbote la 5 chantiers na loboko. Ingaye. Vraiment la ngina féliciter vraiment catch au style classique hein. En tout cas, na bote ya no ba fleur. Et le moment ka na ngina lobabo. Animal bon mo vengi yao. Sikoyo deuxièmement na ngina loba menga za ki wana na terrain ti ba komba ya fe bunga na tika te koyo ka te bolo ba te polaki mais na yoka ke monte ke bobi ke bo poli menga za ki na ti ba beti bino bo poli foko ndima pe baninga bino bo sengi match à retour ata lelo so eza ke bino bo gagner bango ba ko ya pe la ko ba bo gagner bango mais bino ti boyi bolo ba te ke bo poli mais à part ka 5 chantiers na loboko ndi ba gagner ki nyonso batikaki bapolaki atukanga na ozelaka bakomba ya animal na 5 chantier nayebiki animal obeta 5 chantier makasi nayebiki animal obeta 5 chantier place oza bongama mutu mpo obunda na aza bebe te mutu obunda na ye atuka bongama makasi. À vous. Naza déjà obongama po chaque jour nalalaka na bitumba nalala nango na nzoto na tambola na bitumba partout. Biso to ba champion tezala keno ko ebisanga keno il faut to bundana yo na biso ke tezonga ya kalobito ni na kelele. Biso chaque jour to tambola na bitumba. To na ba
Aïe, de quoi qui continue. Donc, allô? Allô? Comment est-ce, s'il vous plaît? Bonjour. S'il vous plaît, ceux qui ont sifflé, il faut que l'on rappelle bien la TV. Pour na toyo kana malamu soko longo pembe ya TVT au diminuer mon volume na yo pona ba interférence wana e ko ba sama kelele moyen oyo karanga bien na ndaku e bozala te. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. En tout cas, n'habitez ko benga na noté yokana conseil. Soki oyoki ezo sala ba retour. C'est que volume na yo na yangai et tout ana. O diminuer volume TV, topé olongwe pembe nya TV mwanda mpoto yokana malamu. Allô? Allô? Mbote opana ngobenga obengi wapi komona s'il vous plaît? C'est commandant Sakubanga depuis commune de Lemba. Commandant Sakubanga. Commandant Sakubanga depuis combien de Lemba le Sako contribution de mission Lelo. Wa, nangina lubanga boui, nana tuna nous mettre un chantier pour soigner. Est-ce que moi je dis ben wa ko donner nini? Nani s'il vous plaît? Moi je dis ben wa ko donner ko ata Nikolo na Kini. Ok. Bon, comment on les a rencontré à deux clubs, hein? Ils ont catch club haute tension, na catch club Kassavou. Ils ont rencontré à deux clubs, mais invité spécial, il y a journée, ils ont champion du Congo Auto Bengi na combo ya Sibolit. Donc, ce qui dit à Kobunda, c'est qu'il y a un mois de juin pour ils ont Bakachero Baouta Poto le 20 juin déjà Baozana Kishasa. Donc à partir du 24 juin de Tobanana Bango tourné pour la ville ya Kinshasa. Donc le bana ba juin de Makidiba pe ako Kitabwepo azana ba komba wana. Je crois bien que message est le kiki Toko Makasi. Allô? Oui, en tout cas, ndeko nanga ozo na mo numéro ne soki na 069 ozo za vraiment la pose au côté mais je suis zaté. Allô? Allô? Comment est-ce s'il vous plaît? La vini comment la maman na manager tabu na bagumbulo sa ko contribution dans l'émission lelo. Ouais, je dis oui. Ouais, c'est kala champion. Champion c'est ça adulte la mwana animal. Adulte kaka. Adulte Vous parlez. Soit qui boza batu mi balé misa tu bozo ndima na te vous parlez kasi. Tota nani akobeta mninga ngala lo bangate nani akobeta mninga. Na zata la makam na bino te. Et puis ngala on parler na ngate. Na bona wa problème. Mais vous parlez. Maman ya bandalo on est fausse la réponse na non. Ninga lobi ki batu ba polagi tout ça. Donc merci na appel na yo et ça livrait bien quoi. Na ko expliquer lo moko moni jour wana mbule bandaki depuis tongo ti pourquoi donc ndenge ezana bango moko na Kasavu bandima eteke biso to ya vike biso to lingola nyonga bitumba te to yaki to komia na bazoka mo kutu po bazana na kobanga ndeka yo comprendre simagia ba yaki ko jouer na morale ya ba catcher na biso do ba bebisa ba catcher na biso à partir ya arbitre ndo monagi ba komba wana oyo ba tu ba perdaki wana donc ezali déjà parti arbitre de muta salaki donc que ba belé morana bango ko Allô? Le roi peut mettre la TV mouké maman ngai. Bonjour. Bonjour. Siko ndenge bobundaka nde babundaka bakati wana esengaka kaka kobunda na ndenge ya bamisiko po emonanaka pe
sempre kobunani na bakati ya mérite bongo bongo ezala vraiment bien fait bakoki kochange style na modele babundelaka bongo vraiment po bongo ebangisaka meme babiso mpona kosala bakati bakongo ozala na posa oyo kosala mais bazobanga bamidele basalaka bongo vraiment ezala bien pour nayebi te soki mwasi mosusu kokochange mpo namoni baninga mosusu babuki wana na modele ya style wana mosusu mais ba oba zola ate kopina to basaba michoko banini ne kaka ndenge tena pesa la ka bongo. OK. Non, non, je réponds au maman. Merci pour l'appel. Ça livrait bien. Biso, tozan a style tobenga style classique. Bakobina banini nini ezala raté. Mais bakobina banini nini ezo faire partir na culture oya biso. Alors ceux qui osent na posa otala catch mature. Hein, catch mature OK. Moi na mukolo koko papa mama bogoya famille mobimba yaka le 19 na municipal ya Masina wakotala catch po biso bundaka catch to bengaka nzoto na nzoto. Donc ceux qui ont la moto attention en tout cas conseil gratuit koyate pour et pendant biso tout ezalaka permis. Nyonso ezalaka permis. Donc à part Michopo, bini sa banini donc oh nyonso tout yo ezalaka epesaka bien te na misu ya bato epesaka respecté. Donc epana biso ezalaka te. Epana biso ezalaka classique catch normal na ena bundi. Donc otika le monde te Michopo libana mais oya Michopo libana na ezo faire partir na culture oya biso. Donc oya différence saka que non oya style congolais oya style ya bato misusu. Mais biso to salaka style au congolais te to salaka style oyo eza ya bato misusu mais osangisi na ya biso mwa muke. Donc biso to salaka to zala métissage ya style kacho biso salaka to zala métissage ya style to zui mwa ba style belé to sangisi yango mais oya biso congolais pena na kati na biso ne zakata mwa ba 10%. Donc 90% ezalaka mingi style ya libanda quoi, c'est ça. 90% da style ya libanda na tikana na appel mi baleka ngapona na chité na émission na ngana yambi premier appel. Allô? Oui ndeko na biso to ngaki na mi atali paquet na ngate paquet na ngeli kimunene mingi. Akati abangi na ebité na komi ko kende vers fin na émission na ngai soki na yambi ka appel mi balepe na kati émission. Allô? Bozo banga hein beaucoup kota bozo welela so mona zo kota ezo kima il comprend que bozo belé boela moi ini wana en tout cas forcer kaka champion local. Allô bonjour. Oui maman champion. Maman champion animal gouverneur. Et comment tu cailles? Papa, na pesi mbote na 5 chantiers loboko. Bon, bayebi nga pe très bien maman na bango tala kaka. Na benga na féliciter bino catch ezande oyo bango bazo bunda. Style classique bitumba ne bitumba. Donc nga pesi ko na loba chapel loboko babilo msolo chaka wana bakomba ba style wana cha biso ndi ba bitumba ba 5 chantiers ba animal. Chacun des kits ça le beau couteau c'est là. Si on fait chanter le monde na le bakana et ça que des jours à la terre animal au béto ya suka. Ya on scoto ya les 19 animal au beta yo après au tiki bitumba. Ça que bon moti. Nazara la confiance mobile na ngai na ebi ka obeta ni yo. Abeta ni déjà yo. Ça no calme. Si on so abeti yo o ya pia sumbo de te. Ah, nyawa mwasi ya bengi. Ben nyawin, babi ya nyawin nda bengi. Je sais pas, ezaki nyawu siko nyawin. Merci madame, maman championne. Respect belé, talaka eza moi ba maman donc beaucoup de respect belé pana yo. Yo pena okota makambo te. Kokota ngote, tikaka nyawu ye moko na makambo pena. Tikaka nyawu ye moko na makambo yo donc ye moko na kota na makambo po talaka donc biso to pesaka respect belé na ba maman olekati ba président de la république talaka maman donc maman donc suka donc
Na comprendre que ceux qui tobuni na animal na bétier et zamba moko dernier combat na ye. Merci na maman au pays ça bundaka insulté. Oui, et ça la dernière combat na ye. Mais j'en profite à cette occasion pour na ebisa batnyo soto balingaka catch que événement autozo sala toza na batmo te ba soutenir biso. Alors ba o nyon surtout ba na besoin de soutenir biso. Boya donc disciplinaire ya club Dédé Loboko Hotel Kolobango mais a épingla qui en penza bien te ya on na logi pena ko épingler loko wana tozalaka na mutu oyo azaka ko soutenir biso vraiment à 100%. Paix à son âme maman Fatou depuis à Kenda pena to comment on dirait délaissé azaka ko soutenir biso na nyonso. Alors tozana besoin ya ba mécène na catch. Les lots totali na monde ya sport a pas biso au monde que après football oyo esan sabatebele eza catch mais catch ango moi batebele ba sala net ba négliger yango tozo singa bato nyonso tout balingaka catch o nyonso tout balingaka biso ba sepelaka na biso le 19 eza occasion oyo ke bokoki koya ko soutenir biso kotala ndenge tobundaka pena kacho ke no pena lokumu ke bapaya bakoki koya topesi bino nini valeur ozo comprendre donc c'est ça quoi na sengiga soutien ba bazana pour ça soutenir biso boya ebele maboko ezana ngoya ko fongwama soki na lobike to ana mutu moko boazo soutenir biso donc na kosi. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe na komi na suka émission na ngai quelques mbote pona to chité parce que minute nanga esi eleki. Ah OK. Quelques mbote na zopesa mbote na Madame Mukaji Mamouani mama yangu donc Misenga tolongwana na pesi mbote na le roi des vulnérables mokonzi ya babola nyonso to ya ville ya Kinshasa Gaboria Mboma na bisika zwami na pesi ba mbote ebele donc pour na je prends la soukana il y a ba soutien kaka donc c'est tout quoi mais le 19 jour animal optique à catch pona 5 mètres 5 chantier champion 5 chantier asuki wana atraboli misra bapele na domona ba mewezo benga déjà minute ngai eleki na ye vraiment est-ce ya mettre loboko champion loboko quelques mbote pona to chité pona SPL Sabongo papa Charles Kutonga père de sous SPL Sabongo honorable Gabin Kindembe molobeli ya bana mwamba tout na habité champion loboko quelques mbote pour ça champion local avant na chité na mukuna na rozo le vana mukie avant na pesa ba salutation na ngai pa batu na rozo na pas maman champion d'abord salutation et belé en tout cas tous un mois de femmes dans beaucoup de respect biso pena club na biso tous a discipliné tu vas respecter ma maman en tout cas et belé à respect na yo belé mais na ebi que nengo zoloba na ebi que jouana o chama papa na mutu o chama papa na tout ozonga na matanga batu bando tout no bando lo ngoti ozonga kasafu bo kolela ko na yasi na ebi que 5 chantiers à battre mutuka et comme le passe pour mata ya on a une piste dans le bureau comme mukiona quelqu'un mbote pour ça la bien makasi ouais champion local yango zanga te surtout donc na opesa bambote belé na famille na ngai famille mbongo papa Gaspard maman Jeanne Mima Anna na PCP club na ngai mobimba haute tension banda na capitaine na ngai ti na C ma salutation sans oublier mon boss Elvis Luaka donc moto penza yambo o pena asimba loboko na préparation na ye on a tiki tous les APJ il y a parquet près de triper grande distance bambote syndicat toujours on est ensemble les 19 boya et belé bomo na ba nenge batu ba kota na ba ambulance ba ke otika bango na roi Baudouin n'habité voilà la combinaison souka émission na koloba oui je m'appelle
maboko yanzambe nazo pesa bambote na quelques personnes oyo basolisa ki champion local kitoko kasi soko moni na tangi yote siki osolele champion local mabe makasi pona nalo baboye na bandina nuko pesa bambote ya trop na yemoko simbumbu honorable Denis Kambai simbumbu ya solo na bosa nite bongo ko pesa bambote ya trop eska moto esi azwa na élection. Ce qui est là, Azwa, ici, Azwa, pour la Makambo Malam, Azwa, honorable Gabin Kindembe. Donc, il y a un honorable à la président Gabin Kindembe. Mais si vous avez l'Ibaya, Gabin Kindembe, donc, il faut voter, Eskabana Mouamba, et ça, la biso. Bien, Makasi, viens à Prosper Bakine, moi, de la Satongo. Ce qui n'a bossé que ça, félicitations trop à mon président de la République, que j'aime beaucoup, Félix Antoine Tshisekedi, mon président, que j'aime beaucoup. Félicitations à Moussa qui toque au Sala, vérité, télémina c'est quoi badongo miso na beti ali solo na politicité na politicité mais na lobika nde ba félicitations ya trop na moteur ça musala kitoko nde moko na boki bongo nani honorable Gabin Kindembe na boki pe sous pasteur Brone Bomalika berger Etienne Bokopolo Veri Kitola Mokonzi yoyangwana pe président Doudou Tessi Maman Nicole Kanda BCDC Kiti Bank par le point franc congolais loko pambe bongo berger tene maman dindi boile na boki oli banga ninge zalaka ndei moko na boki lisusu bongo vena ngai Charles Kutonda donc so na boki a mettre bidenda na biki otemi ozali bo écran otala mettre bidenda mama pasi yangwana na bosanité vraiment na boki famille et mbape famille onyangunga mobimba kasi soki na bosa no na sali mabema kasi kolobaki na boki bongo bio technique na nga mobimba kolobaki bongo na boki mode jeti longi mokonzi na nga ya tongo pe mode te papi fala o ya fanda ka tango nyonso na bino liboso ya be kampona pour ça la kake makamongeza la bien makasi kwa na boki Patricia Beledou ya ngwana vraiment pe na vous êtes Miranda Joseph ya yango pe Benjamin Mosiboni Jonas Maza Diane Omoi mwana 11 ans na bangenge ya mikolo kasi na boki bien connaît na Kinkole Hélène Efuto Bernadette ya ngwana na bosanité ko boka bongo Magi Shungu ya yango pe famille onyangunga mobimba kasi na teboye Bela Minikamba motema ya ciao.